Bina moko boma moto penza za ya kovanda moto akufia piquer crise. Mimi. Ozo senga makambo pardon. Maman, tout est normal. Moi na ba le patron. Non Mimi, non. Maman Gladys c'est un mukolo. Azape mona mukete, c'est vrai que Aza mwana muke. Nga nozo défense. Non la za mukolo na ye mama. Mimi kozwa kozula semeke na yo parte. Non. Nazo ke. Nga na solo la kina yo, poto me ka trouver solution na kinia. Parce que dans la solo Omar ebi makambo wana. Tala, Ronel a dédommagé moi na Gladys. Age moi na moke. Maman tout ça déjà. Bakati ba trompe. Lobeko eza le kambo famille Ronel ke robota na basina ye. Moi na robota te ba trompe bakati. Aza wapi? Abima ko kinango boyete te na tuni shoka ko kinango boyete Ronel kinango boye moi na raza moke. Oyo toza Omar maman. Omar ayebi. Toro solo la. Toro luka solution entre ma famille mibale. Maman toza minimité toza na kata. Wana sa ozo batela le libala na yo yanga mwana tengami a combien complet na biloko nzambe asale misusu le kwelo we. Mwana mabe na Ronel eza mwana mobala ko violer ye. Maman avi na exception na ebande. Maman ayebi soki a violer qui était babimaka. Bazalaka kobima mwasi na mobali biso to bakala ko yeba mote. Na lobi olingaka leke nete pona nini? Oyebi leke mobali na yo. Te, oyebi leke mobali na yebi ke mobali no mutasala tuke Gladys apesa bamboko na hôpital to bi na hôpital Gladys lenga ko telema bomoyi boy. Mais oyo lokole zongi na sima na bango. Lokwa mutabwa ki soyi boy zongi le lelo. Bako dédommager mwana na ngai. Et puis ko dédommager pamba te ba faire voyager na poto alongo na boko. Eza problème te. Soki ko tu poto to yebi ya on a yebi so toza ba famille. Biso na ba Omar toza déjà famille. Maman to retrouver solution dans la Bible. Ko kinango na te mame ko ba désordre. Gladys bombelenga maman no pona nini? Gladys za mona babete. Ba bangisa ke ba bana ko menacer sokolobi. Sokolobi na mbelika ka bo mwana paso manga mwana nga. Ninga nazo mwana na ngai ke na mwana. Na moni de Gladys azo déclarer bolingo pas garçon wana et pas Ronel commissaire na yeba ka za côté ni na na famille ya capitaine était général était major était moto te mais kasi na za na famille na yo nzambe na ngu ya ba bebisi na mwana kati na niveau yo na za na moto te ko ya ko edenga yi na ko zo yewa mais na ke ko luko ba oba ko sunga ngai na ko tika boye mama Papa nazo ibate. Nazo kanami tuna. Acte oyo petit frère na wasana nda oyo. Est-ce que c'est mon petit frère propre? Donc il ko sala yango. Tourné où il a vendu en face de moi à la moi et à mon mususu. Dans la benga on a dit ça que moi nous Gladys à quoi mutu makasi. Comportement Gladys non comprendre soutien. Gladys c'est un mot marital. A robimozo arita. Ce qui a bien quand il téléphone. Et la personne où on est comme ça là qui Gladys comme bon c'est mon petit frère. Ronel. Et Ronel, il est parti plus loin. Gladys, moi, c'est mon bal. Donc, il y a la kangaye à l'andakwa pour bien que ça libala. Ronel, comment mon bal est Gladys? Il y a un gros toté. Même ça, il n'y a pas de non. Papa n'a lula comme moi, ça n'a pas dans l'andakwa, il y a un mari. Des balles, coco, top, comme quand on a un ministre. Ronel, il y a ça. Tu ah, je sais. Na salonini. Na lobby. Tu sais na salonini. Papa, Ronel Rongoli moi ba tuzemi. Hein? Si ba kati mona na ba trompe. Ronel, c'est petit si. Toi tu es un sorcier. Rongoli moi ba tuzemi. Na ba trompe qui comme ni muto azozo l'uniforme le cola Jésus-Christ. Azimo elongi le cola yende aibi li sumuté. Zambi nangaye. C'est un démon. Toi, tu es venu chercher des problèmes. Pourquoi? Vous êtes jokier? Vous êtes vrai sorcier, yo? Est-ce que papa peut s'en annoncer?
C'est sa sœur à Kangi ba message. Na carte téléphone d'azo komela ye. Na carte téléphone. La fille azo komela ye. René le bébé civi nangai. Avenir nangai comme sombre parce que yo tali lo katinga ba trompe. Ozo sola mama kangu no mbiki lo ngoli singa zemi. Na carte boy olinga le susuté. Na salani papa. Ti na zolo baboy. Na zolo ba. Mais na zo ibate. Est-ce que maloba na zolo bezanga? To ba lo belanga. Leki ya mwasi ya yena yo. Yo komi kubimana ye pe ulungule si ezemi bakati ba trompe. He famille soki yoki makamboyo. Soki famille yoki makamboyo. Nzambie. Soki ba famille yoki makamboyo Ronel tukosuka wapi? Mais biango, yimta ka message. Maman bango biango. Maman bango zo gira lobi, il faut pas dédommager moi na yi. Il faut dédommager moi na bateau. Il faut pas dédommager moi. Non. Il faut dédommager moi na bateau. Alors les bateaux. Au contraire, il y a ça pe mona muke. Il y a ça mona muke, il lo wala bango de ba dédommager parce que dali viande mère mais parce que yo na bandaki. Na bandaki muninga. Ko poser la question. Na bandaki muninga. Yenga ina confier cette fille. Na confier cette fille. Na mona yaya. On qui ko encadrer leki. Kula yena yeza ku akamati yaya no biate. Kudia soso kudia maki alinganga de kulia maki. Hein? Tel long un PC, t'as non chelo. Ronel. Mais siki makamwana nyoso, makamwana nyoso, busala ngona ndako. Ya bwana sina kudia kuna soke ndaka. Tuka masumu nyoso, busaka busuma wana kaka na ndako yo Ronel na aji na yo penza. Leki ya mwasi ya na yo. Oh kindokite papa. Et kindoki. Oh ça c'est pitoyable ça nzambi nanga. C'est pas normal. Eh. Nana yaki no. Nan. Tu yana eh. Nan. Aya yemoko. Ngazo tambula koto yezo tambula koto ti dukota na porte mutu na nzira na ye. Na mi maka ina mukonte. Oya zoka makanti po gondela otika les agina. Eh. Nzambi la. Wazo imakasi gondela otika. Makanti zalinga imekuya zaki yemoko. Ina fursa kina makasi te. Dikamusa ko ise ko. Zoba boy, zoba poli kambi ko. Yemo ngwaza wapi yemo mwasi. Kusali papa. La solution. Mais il pas ça mon mabe. Comment yo oyaki na ndako yena yo kwa kusala busoba na kana kate na bombe ba sama lamu te. Tangu zo bana yepe folo bela ukangile pe mwana ya oye wana ya mwasi wana ukangile pe ye. Hein? Oh. Donc ndako yo bakito za kufandila te. Bakito za kufandila te. Ya wa Ronel magata na begi Ronel na telefone ya kutela ngai ya kusela ngabo Ronel ya kate. Donc toujours ndako do bakito za kufandila te. Très déçu. Très déçu. Parce que je ne pouvais même pas imaginer une seule seconde. Mon centre, comme ça, on a battu de barrego en latin. Na lingi na mona ngoko tuté. Na lingi na mona ngoté. Luna. Ya bien ngoté. Luna. Ah, bano tozo bota oyo bano yo. Maman, dans une décision. Luna, il faut assurer pas. Bino tikanda kunanga. Papa qui n'est pas mobali na ye. Mobali yango maman. Mobali yango nani? Ngana tunye mobali ya boy kolobana. Akoloba te. Nzambe alors maman abayanga na sodia décision. Nzambe azo retenir nga non. Nzambe azo retenir ngai. Na balai koloba ni kambu ya mono. Il faut tout nga mobali nani maman. Tout nga mobali nani? Nazati na kutupa oyeba mobali. C'est la honte. Nazati na oyeba mobali te. Éducation ngoni na mobali ngoni. Obiso to ba parents za ko éduquer bana. Un homme marié. Hein? Pierrot qui est mon ami. Ah que moi là et puis Pierrot on l'a mis sur awa. Que yem ta ça Pierrot avance. Papa koloba boté. Mon ningo no te pota zanga ndako. Maman c'est la honte. Pierrot c'est un homme marié. Je connais bien sa femme. Luna. Maman mal vu. Luna pas n'a pas ça mon Luna la mise sur la société. Maman, jour où on a awa. Hey. Maman yebi, na habité sogi et comme langa problème ni na vie. Ningo, il m'ont sorti banana bala na zone bon na qu'il connaît. Parce que na ko la bête moi si mon comme bata à l'hôpital. De même c'est pas mon Pierrot mon ngo na shit. Ngana ila bête mon bali mon à l'hôpital. J'allais ngana répondre ce jour là. Avec client kimi. Ana zonga pour tout à l'hôpital. Et puis l'hôpital on va les akala on va beaucoup traiter la pote. Mon sang Dieu banana balaye. Netikols ko cheto le beaucoup qu'on a été. Pour la bête moi si mon bata dans l'hôpital. De même pour mon Pierrot mon na shit. Bata à l'hôpital. Il n'y a pas Pierrot. Alors que et puis à l'hôpital on va les akala bonté. Avant qu'il n'ait la pote. On va nanya sali au bout. Alors ça on va expliquer. Papa fait bête. Chaos.
Fako beta ye papa. Et Akimaki maman. Je vais faire ça. N'a rien à répondre le roi. Akimaki. C'est la honte. Je ne peux pas supporter cela. Maman n'a rien à voir. Abinanga et là tu le mwana oyo. Na aussi pela ngote. Yoza mobali. Leki ya mwasi na ozola tamaki. Nzambe kuta za bolingo. Le musenga kenende pa gesho. Nzambe mama Naza dur. Namona kabilo watu. Naza dur mama. Na mobali. Naza dur. Ndo. Omoni bano bafingi sa ba papa la bon. Bango yo mama. Ngana zo finga la ngayo. Merci mama. Éducation za malamu. Ayela kanga. Ba malamu te. Arrêtez ngai. Ayela kanga. Ayela kanga. OK. Mama soki na bokola ki malamu te ta bokilo na yo. Moi bokilo na bimne éducation le bana ba lokota ba éducation na balabala. Na mama oyo. Et donc on est biso to kosala. Azonga. Yepi waza. Acha kini. Azonga flat. Kasi zoye ala nena flat. Azoye mama. Amekendele ye moko. Biso te. Amekendele nzela. Et continue à souper pour dire que balibanda. Oui, fais souvent. Pierrot me dit, au moins, vous supportez la thémagie. Tu sais quand il parle de ça dans un réflexe. Oh, la thémagie pour ça porte chambre. Ah, bon, ça t'a idée wana te papa. Tu bengi singa mama yaka to ana réunion. Mama yaka to solo là. Donc ngana zo mona tatina moko to. Non, na linga uzala au moins ni na obengana na ndike tous auditions ensemble abimana d'accord. C'est grave. Donc ngana yaka na mona. Il faut mona obengana ya mona. Parce que maman j'en ai marre. Maman moni ndongo zo dessus ta biso to zalité. Ko bengana e kaka papa. Au moins lo su maman. Moi, si je suis boye, tant que yebisi tout le monde, ils ont violé. Voilà, papa. Natuna ye awa, natuna ye combien de fois? Nabizemi ya nani maman? Na shida yobi makasemi kilo za motema malamu. Kwa ko bete bango ba porte ba kakata butoza motema monene maman. To zonga na ndako. Maman Thérèse. Alingite. J'ai pari mon alinga mi bali mon anzela. Tu sais la première fois la présenter Pierrot. Moi moki ozowele au pese mon kolombo. Première fois la présenter. Et puis abengié combat la loulou. Abandi maman tonton loulou. Pierrot étonné, moi ébahi. Oh, avec loulou ndeni Pierrot dit oh, yoké. Tous les Pierrot bien avoir loulou. Akena biso Cédric, tous les Cédric Seda, tous akena biso Pichu, tous les Pichu c'est Pichen. Donc azo mata escalier. Donc ayebi que Seda za Pignani, c'est Cédric za Seda, Pichu Pichen, Pierrot loulou. Donc elle connaît tout. Donc moi ne aratanga. Donc ayela kanga. Ayela kanga papa. Naza dur. Papa na to tikali bo lungu. Taka. Ayebisanga. Yango monye loko nga boyaka. Ayebisanga. Yango loko nga. Yango mona bandai ko linga zala ta ayebisanga. Ayebisanga. Tanga ndo. Tu n'es quoi? Mama yewana. Maman, attention à Mama, yo kutozo kenene malembe. Nga na kobimisa na maboko. Na koti seka na kade klipa na maboko. Ngala kobimisa na maboko. Tena zinze tena koti seka mina monoko. E pa na ngai pe ko ya. Comment? Bima. Mais non, tu vois? Bima. Oh, t'as moussa kouti alali a tandani a. À moitié presque mis. Yo jola nanda ko tempo nani. Eh maman. Na lobi ngai na sori na prophète Aaron Mabika. Oyo ya église ambassade Céleste. Ambassade Céleste. Oya zaka na 14 province awa na RDC alobi na ngai mama na sora ne yenga. Mpo ne yenga ajo alobi ko na pisa yempe musa na ambassade Céleste. Yo ana luka yo bomona nite. Tebutu yo zaki wapi? Ngala ozonga sukuna te. Na nini? Ojo ngati na leste na ndako wana. Ngai mama na yo na zawa na yo ko vanda matoke. Bazobangisa nganyau. Babangisa ngazo biloko di babangisa ngawana te. Yango la bandi banda? Ngala. Yo ni ngoko mafazer.
bazo eloko wana bakino bwaka na poubelle so babwaki na poubelle poubelle te lobaka poubelle te nazonga te toke nano te jonga ndako kende bongo kolia te akomi na wana kauka boni mama nga naokende kuna te naokende te mono oyo nasali toke ngai nakojoela ko wana nakotumbango toke eloko te yoki makango mpona nini mama bakisanga eloko nyonso abe mona popi pamba te yenga nga nalali bazwi badudusu nyonso batuwango tutotunanga wa baoluka nini eza nunusu baoluka liwa na nga yo yebi te wana eza nunusu sika obanga kango mpona nini toke nano ndako toke okoma na kauka mpona mosu wana ebujaka elobaka eyoloba mpenza bolole ngai nabota nde asangani na bajoba mosusu yakatokende te bone yokeno yelanga biloko na nga nalia na nga toke nano ndako enyanga likambo nini ngai ndenge nazali awa oloba te lokola papa bamimi akufa kala ke nazaki zengi nakolisi bana na nga na mayele nyonso yoki mokolo makambo mwana na bino asali leki na yo papa naza mama susi naza nango Gladys lelo aza su na batrompe te akobotaka te mais Ronel akobana akobota natiki makambo pamba te na fundi boko dédommager mwana na ngai et puis boko faire voyager boko longole na mboko pona soni po bato ebele bakoyeba ke mwana balongole batrompe pona nani pona muleki ya semeki na ye mimi place okotaki libala po bako bebeselanga mwana libala na yo po mwana na ngai suka beba mama nalobi badédommager te papa naza na place oyokoki badédommager eloko nini eza likambo esalami bana basala erreur bango mibale biso na pari na biso mpe mwana asala erreur bino na pari na bino mpe mwana asala erreur mpona futu tourne bosali ngai keba mpona futu tourne bosali ngai bosali zunguluke mwana atindi mwana kena kosala moso mwana oyo ya mobali aza oyo yo ya mobali aza azwa na coup de tête ya age ya mama mokolo opeseki zunguzungu telingi namona ye ndeko no atikali ndambo Gladys eke obomelo libala te leki ya mobali wana amonaki ke amoni mobobe na ye papa keba papa kosomisi bakelke te toza beba yuma te baswama epe te bandumba nga kusakala na nga te mama yoki yango nga kusakala na nga te onga na buti mwana ndako mani metango abala mwana yo bo yo komi kuya awa ukamati mwana na bino ya suka butindi awa mpona koluka tentation te papa ozoluka mbangu na famille na bino ozala eloko te yo samba te yo samba yo yebi leta yo non omari fo lubilaka ye fo lubilaka ye eza eloko oyo yanga mama kulakisa kutianga mosapi te sela vanda kimia bayako toko mpenza poponi poketi kuna kotokena kobimisela mama teya bato na yo ya tokosolosoningi papa na moninga loko zoba ne kelke na ye kebeneke na ye nga butu natindi mwana sala biso babana nga butu natindi mais yo ukayi mwana yo te natindi mwana yo alandiki ndumba na yo mwana be mwana te ndako mbe awa ata mwana moko azaka pe awa te mwana salaka awa ndako mbe yango yo mwana za te ata bebe moko alelaka awa pe na ndako te mwana za te eloko moko te papa yo zeloko zelana kei epi bozela convocation bozela bozolanda bozobota pe te eloko boni boye ko akubota te kubota kuboti pe ata mwana te ko kutia bolole yango ezanga ntina buyaka kutia omari akutia epanzi likolo oyo aye libala alebukamati yesu na leki na bino awa palo aya koluka makambo awa bubotaka pe te kuya kutia tumakele ezanga ntina kulia kumela kulia mbangu ya omari ya buzoba ya pamba boni boyiko solution de ngwana non solution ngwana soki moyen ezali te ala makambo mpe tukati yango mpe moto ya motu mpe azonga na famille na ye makambo siko bongo ntango moto aza kobota te eloko moko te salami mpana kei tokende bo basani wana osomaki otiki yango nakojoa eloko te mpona eloko nini yango ya malongo oyo batikala mpo nini tolia lipa 1000 francs mais towana kimia te mwana mtoko oluka olia lipa 100 francs mais towana kimia na biso na yesu
Pana nini boy? Na yo moko. Bana baya konyokola ka bato bana moko. Bazalo kwa ba green mi fie. Mama ki sosi la moko boy be poreti baya konyokola ka bato. Na nini? Mana na ngai azanjo te tonda boy bango banyokola ngai. L'autre va monter le bozo. On va le prendre à Paul Mwamba. Ah, papa, ok. Ok, il faut que tu aies le prendre, on a beau c'est ça la famille. Olelisi mutuse. Olelisa tata na oto mama na yo. Okay. Tata na oto mama na onde olela. Aïda. Sois ma pièce maîtresse. Sois ma pièce maîtresse. Yo na mo bali. Moyeba ki mobali na nga. Non, tu ko beta après na kei. Na ko mala mobali. Mama, timba. Lo bana olakso ke ngape na ko. Frère mobali. Na temi bali kei ile. Lelo yo aloba siko loba nduta tatu Nicolas eba nino asa mwana. Allez, viens chérie. Papa batikali. Laifita dake. Laifita dake. Roberto le sabino. Baba. Baba ndeni. Kabile bale bale. Bangi sangana. Singa mona na bomwana. Basa asaka bajo. Siko pesa ngani bungu. Abi ndio ni kizengi babanga na pasi. Mission na accomplir. Accomplir pena mission na kitoko. Ka ndingo yaki po yobebisela nga libala. Osali ya mope bien. Gladys. Donc yo monaki na mobali mosusu te na mokili. Ronel, c'est le plus beau des hommes qui existent sur la terre. Yango kindumba ngo ya yo ibande ko singa kana katsandaku. Kindumba ngo ya yo mona place mosusu te. Kaka na Ronel waza yo bande ko zo Ronel beau frère. Ronel c'est ton frère, c'est presque ton frère. Bozana alliance entre Bino. Gladys! Hey! Les nangoza moi ma belle. Oza pensa moi na ma belle. Okangi motema. Les nanga na ebiyo. Dino na yo na Ronel yo mto bandola na Ronel. Na ebiyo, omo na mama na ngati. Na ebi ke yo mto landa Ronel. Lelo yo no sukiti. Robota te otikali bakati yo ba trompe ya yo kutesa na mo stérilité te mais ça ne ba trompe no pena bakati mo ciseau bo kia Ronel akobala Ronel akobota Ronel akosala vie na ye siko tango komé na zemi yango il fallait que totika kaka to yebata ke zemi yango ezali oboti pena beau frère na yo. Po bwana bino pe makila moko te. Nani apesa ki daoki kolongola zemi ka yo. Po yo zamona mabe. Bona ni amka sobote. Lokwa na ndako. Au petit tiers que le Canada pour nous aille salir des gens. Monsieur a accompli. Donc déjà répondre à une invitation à maman. Ouais, ça qui le dit maman pour qu'il en a. Et leur premier parti à Kizater. La
pour l'invitation à Elelo. On va continuer demain. Étant donné au roi de dossier dans la justice, je vous en supplie, toi et ta sœur, beaucoup de bagages d'Abinou, beaucoup de vendent des pères maman, et de la décision de justice sur les Israéliens. Allons dire dans le Kotami, dans l'Obimo, à Koudam Noati. Moi, j'aime ma casse. Obi. Il y a papa Kitty. Ouais, Il y a papa Kitty. Il y a un Kati. Ouais, bon. Non. Wapi mama na binu na yaya na binu? Mama kufati. Mama kufa. Aida. Oui, Tito. Wapi yaya na binu na mama na binu? Babi ba pipa ki opema. Ya tuna nani? Maisha. Oh. Bake. Okay. Kena bango. Bakena bango eh? Ki pression. Kangi bang, to bondeli bango, to bibo vanda kabo ja. Bakeye eh? Nakuta ku deba unakuta ndebe na Ida bi mama. Mama kumisa mama. Justo misa no zo kwa peshe. On atika bino po. To sola. To bondi. Ajurela. Ça va jouer. Croche n'a rien. Non. Croche Adam. Tu as la chambre maman. Ok, prière. Bana wacha sana nani? Itika na wana. Bilambara bo pesa nani bo pesa. Na usumba msusu kuno. Pona tala bino ngapi na kei kokota libala. Lekula ya ki bubuyi ngai pe na kei. Vari joua na bukende soko kena ngwa bukende nango. Ngana kei. Papa. Tito. Yo gati. Sasa baji ete yo fanya. Yo kana. Tika. Bosolola. Tika sakyo. Tika biloko na ngana kei. Esa soni na quartier bamona papa zo tika ndaku ne po ba ne batelemela ki mwasi na ye. Bon, comment te biso te papa? Yukanano. Comment bien beaucoup telemela mwasi na ngai. Mama na bino sa kufa. Na fi mama mususu na fara na mwana na ye. Comment bino beaucoup ko sala ngande ngwana. Bandi kuna ngai ba yaka wa kaka ndenge moko buzo kusaka na ba ko finga. Mais lobi vi na bino surtout yo so ngai na zate beaucoup suka wapi. Sikoy beaucoup suka wapi alors na minyicho ngape
nalandi mama na bino. Papa, papa, yo katea. Tito, yo Tika katea. na loko to solo. Tika kasi saki. Tito, le ba mashe se so Tito. Papa, yo Amesa no Tito, yo katea. Tito. Limbisa biso. Limbisa Tito, limbisa taka bana za futima. Mamu tu se tombo ke sala bon. Limbisa. Tito. Mutabota ide za yo. Kotango leo kendo tike. Nara butaki aida. Yo. Nara butaki yo. Bon, siko bolingi nini na vina bino bolingi nini muzala ndenge nini. Utika la bana etike. Ya to sengi o pardon zonga to bon. Pardon bon, maman wana busenge pardon te pour la niazo. To sengi pardon boy. Tito. Pourquoi la ngati la kabu kota ni bana. Sawa bina la. C'est bien retiré, on a Ngabela la nabilo to suno la nenda. la Bible va tirer pour ton là. Vous sakana papa. Oh, regarde, non, quel est notre beau, c'est le tout. Ok, d'accord. C'est bon alors? On m'a chassé de la maison, ma soeur. On t'a fait quoi? On m'a chassé. Et après? Si on t'a chassé après? Après quoi? Tu viens ici, la flat? Ouais. Je viens rester avec toi. Avec moi? Je suis ta femme. Na flat? Ouais. Et après? Le flat de Ndaknanga? Je m'en fous. Du moment que tu restes là, je reste là aussi. Tu me promets de refondre d'ailleurs sur la famille et je vais te protéger pour dire que tout bimisangote aux la propre je sais quelque chose pour ça la boye boye on li peser mi et puis te garder une bonne relation mais yo laxinga maintenant que yonde au fundanga parce que au fundinga ngasko baye bidon ngana gesho tolo bana souté na vie tu sais et moi et Martini c'est fini je m'en fous même si elle parle à ma femme parce que moi je n'ai vu comment regarder moi sinanga silkate maintenant toi dis-moi tu vois maintenant comment tu as perdu. C'est je n'ai rien perdu. S'il te plaît. Pierrot, tu vas assumer tes responsabilités. Tu vas assumer tes responsabilités. Et je n'irai nulle part. D'ailleurs, j'ai pas où aller. J'ai vraiment pas où aller. Lorsque je te disais que l'on l'a zemi pour que toi à la bien boyaki, non? Non, l'on Ngana que l'on zemi. Boyaki obi non bagé chobaïba. Non, l'on zemi. Te bayebi déjà tout le monde est au courant. Eh madame, je n'ai pas envie de faire avec toi de débat pareil, OK? Moi, j'ai mon vol ici à 20h30, donc je rentre chez moi, avant dans la Kinshasa. Si j'étais là parce que non, ça va faire, c'est tout, c'est tout. On a profité pour un temps pour ça, va venture au sali et c'est fini. Oublie-moi dans ta tête, ok? Attends, tu rentres. Ne me pousse pas d'être brutal. Tu rentres chez toi? Je t'ai dit, ton beau-frère là, Geshobi, comment on appelle la Stiligara? Non, t'es brutal. J'ai ma femme, je respecte ma femme, c'est tout. Pierrot, tu me crées. Je vis en Europe, je suis passé à Kinshasa. Pierrot, tu me crées dessus. Je t'écris. Tu t'en rends compte? Va avec ton bébé, je sais pas si qui va là, qu'est-ce qui m'a amené au sein à Kinshasa. Moi, non. C'est ton fils. Je m'en fous. Kende ko benga mutunyo so okanga basala mabe. Nga na vol on a 20h. Et puis kenda flat, c'est mon tu vas aller nulle part. Vas-y. Tu n'iras nulle part. Tu crois toi? Pierrot, tu n'iras nulle part. Tu vas prendre tes responsabilités. Cet enfant, il est à toi. Tu vas t'en occuper. Tu ne vas pas l'abandonner. Au Kendena biso na poto parce que les a responsabilité na yo. Tu vas laisser où? Donc, tu vas garder l'enfant pour ton poteau? Non, ma famille là-bas. Ma famille là, alors qu'elle se prépare pour accueillir ton nouvel enfant. Ah, ok. On fait ceci. Luna, prépare ta valise et moi je vais voyager à 20h30. J'irai à l'aéroport, je prendrai la France. On se retrouve là et puis on part. Je vais prendre bien soin de l'enfant. Je suis pas bête. Moi, il est là pourquoi? Où veux-tu que j'aille sans passeport? Mais tu m'as dit que tu peux pas me laisser. Moi, ce que je veux, c'est que tu restes ici, prendre tes responsabilités. que tu essaies de faire des démarches petit à petit pour m'amener en Europe, moi et ton enfant. Parce qu'on va pas rester ici. Comment tu veux que j'élève mon enfant dans la rue? C'était ça ton souhait? De partir en Europe avec moi et on le refusé, on l'a zémi.
Mais attends, t'as fait l'erreur. Parce que moi, je vis avec ma femme en Europe, je vis là-bas et j'ai ma famille, j'ai ma petite famille. Mais c'est ça, trouve-moi un appartement. Ben, c'est là qui est pour total après quelques années. Je sais pas si après. De quoi tu parles? J'ai plus où rester, ma mère ne me supporte plus, tout le monde m'a rejeté. Et tout ça par ta faute. Tu n'as pas été intelligente. Tu me traites de bête. Non, je vais dire bête. Maintenant, je suis bête. Non, parce que moi, j'avais proposé ça avant. Ça allait être propre même. Selon les aimés, on pourrait être resté comme ça. Déjà, je n'ai pas le temps de rester ici. S'il te plaît. Non, non, non. On va en discuter tranquillement. Je vais plus faire des dégâts, je vais plus crier, je vais plus dire aux gens. Au fond, essaye même de me trouver. Au fond, même si relation moi et je crois c'est à vie, hein. On reste comme ça. Et... Pierrot, écoute, j'ai plus personne. Tout le monde m'a tourné le dos, même ma propre mère. S'il te plaît, chérie, qu'on essaie de régler ça. Je te promets, il n'y aura plus de scandale, il n'y aura plus rien. Mais je veux juste que tu m'aides parce que j'ai même pas un toit, j'ai plus rien, Pierrot. Garde ton calme. Mon nom de ton enfant, ouais. Nom de cet enfant que je porte, qui est le fruit de notre amour. Mon enfant, c'est Wadley Kalis. Bah, il vit avec sa mère, c'est maman Clarisse Kalenga. Je sais pas, que je vais dire encore. Je dis comme le médecin Fali Poupa. Voilà, bye. C'est pas ça. Pierrot. Pierrot.